Congo sera libre et prendra enfin sa destinée en main. Dans sa diversité de langues et de cultures, nous sommes, nous, Congolais, un peuple indivisible. Nous sommes fiers d'être nous, les descendants de Simon Kimbangu, ministre céleste très puissant et esprit de notre patrie. Kimbangu est le père de notre nation et nous sommes son peuple, le peuple congolais. Nkamba, la colline sainte, est la mère patrie de notre nation. C'est là que le projet d'une terre promise, la RD Congo, nation libre et souveraine, prit forme. C'est en Nkamba que Simon Kimbangu proclama la liberté des peuples opprimés, dont il est lui-même le défenseur. Le Congo s'en sortira, le Congo sera libre et l'Afrique aussi. Nous entonnons aujourd'hui l'hymne sacré de notre solidarité, car nous sommes ni swahiliphones, ni lubaphones, nous ne sommes ni congophones, ni lingalaphones. Nous sommes solidaires et démontrons notre capacité de s'unir et de se soulever comme un seul peuple, le peuple congolais. Nous ne sommes ni parti politique, ni société civile, moins encore une communauté tribale. Nous sommes seulement nous, la RD Congo, forts, unis et solidaires, capables de se concerter et de reprendre la flamme de sa souveraineté en main. Nous ne sommes pas une collection d'individus. Nous n'existons qu'en tant que peuple uni et fort. Nous sommes Simon Kimbangu, notre identité collective. La RD Congo, notre espace vital et le kimbanguisme, le sanctuaire de notre nation. Nous sommes tous la République démocratique du Congo. Notre vocation, c'est la grandeur et la fierté de toute l'Afrique. Nos institutions devront refléter ce que nous sommes en réalité, l'esprit de l'affranchissement et la force de l'étendard qui guide l'Afrique. Posons des actes héroïques, des actes dignes de notre état d'esprit et devenons dignes de la mémoire des pionniers de notre indépendance. Devenons dignes de Simon Kimbangu, le père et l'esprit de notre patrie. Unissons-nous aujourd'hui et prenons le plus bel élan afin de bâtir un pays plus beau qu'avant dans la paix. Bâtissons l'avenir pour une génération qui n'espère qu'à un Congo plus grand et plus prospère. Zambia Mpungu, l'esprit de notre nation, est immortel. Que la RD Congo, Nkamba vive pour toujours et vous devenez légendaire. Ya solo bandeko balandira de télévision Kimbangisi bana papa Simon Kimbangu na pesi bino mbote bisika nusu bozwami. Ya solo lelo ezali mokolo na biso oyo bokolandaka émission bino bokolingaka mingi émission Masolo. Émission Masolo ezali émission oyo koloba kobele masolo monene na papa Simon Kimbangu pe lingomba na ye. Kasi na mokolo lelo émission na biso ndenge bongisami na bino ndeko papa Lambert makomi mo na lisungi ya papa Mbala pe papa Mananga oyo basimbeli biso caméra na mokola lelo to bongisi yango pona kwemba mama oyo bokomona na mokola lelo pona tolobela likambo nini bango bakomeli na kati na mboka Nkamba Jérusalem. Ya solo bandeko bana papa Simon Kimbangu na kosenga bele kimia pe merci na ndenge bolakisi biso bolingo bokoti na kati na ndako na bino po ete boko kolanda émission na bino bokolingaka mingi émission Masolo. To kokene mbala moko na ba mama na biso po ete toyoka bango likamuni ni bango baye na mboka Nkamba Jérusalem. Mama ba mama na biso mbote na bino. Mama ya liboso topesi bino merci mingi pambate bolakisi biso bolingo biso bandeko na bino pe bana na bino pambate bino bozali ba mama na invitation na biso Ratelki Europe bondimi yango na kati na émission Masolo po teto kwa kosolola Masolo oyo tobongisi na mokola lelo. Topesi bino d'abord merci pe tokokena mama na biso mama oyo azana liboso na ngai ye akomi bimisa soki ye azali nani sima na yango tokopesa na bino nyonso bomi bimisa po ete ba o bazali kolanda biso kati na mokili mobimba bayeba papa Lambert pe équipe mobimba ya Ratelki Europe bayambi banani. Mama mbote na mama. Mbote papa journaliste. Merci mama na kanisa ngai sito sololi kasi bande ko azali kolanda biso na kati na radio pe télévision kimbangiste oyo bengami la Ratelki, la voix du kimbangisme. Toyambi bino na mokola lelo pe toyambi yo
yonde mutoko laksa biso yo zali nani d'abord et puis okosala kanini et ndenge bino bolati boye pona nini bozali ba nani simana yango omi bimisi soko zali nani ndet okotinda micro na moko na mama na biso ba mi bimisa soki bango bazali ba nani pe bakosala ka nini mama napesi yo maloba. Ngai kombo na ngai mama Joël Nyota Mbadu nazali femme politique nazali na kati ya lisanga politique babengi Union des Congolais pour le Progrès UCP na mokuse nazali mokambi ya ba mama ya majorité présidentielle tobengi na français collectif des femmes de la majorité présidentielle na mokuse elakisi Cofemap. Donc lisanga ya ba mama oyo bazali ko pesa pe ko sunga tata mokonzi ya ekolo na misala na ye oyo ya botongi pe botomboli mboka. Merci ya solo bandeko balandira de télévision Kimbangiste na kanisa mama simba kaka micro na yo tomoni kendengo uti komi bimisa mais likanisi wana eutaki wapi po etoboko kosala association oyo mama na pesio maloba. Likanisi wana eutaki na bandeli ya 2012 tangu touti kobima na ba élection présidentielle et législative ya 2011. Oui. Ezalaki na bandeko na biso ya basi ya ngambo kuna na opposition basalaki lisanga na bango moko babengaki yango DIFAC, dynamique des femmes acquises au changement. Oui. Alors bazalaki kotambola kosala makelele mingi na ba télévision koloba ete tata mokonzi na biso alongaki bitumba ya ba élection te. Tango tomoni makelele eleki bakomi kokende tina ba ambassade ndenga nazwaki makanisi na lobi tempi fo ezali ya biso nde toza majorité biso nde toza ebele boni tokotika tata mokonzi ye moko boye lokola aza na bato nsima na ye te nde yango nakendaki kokutana na mokambi ya majorité présidentielle mwana mboka Obe Minako ye azali secrétaire général ya majorité présidentielle natalisaki ye likanisi nasengaki ye nzela ya kokomela ba parti politique pour que batindela biso ba mama o bakambaka ba mama to pe ba présidente ya ba ligue de femmes nde batindaki ba mama wana tosalaki réunion le 12 juillet 2012 pe tokeli lisanga na biso Cofemap. Merci ya solo bandeko balandira de télévision Kimbangisi bana pasi mo Kimbangu na kolba katango noso bana pasi mo Kimbangu poete papa Simo Kimbangu abetaki tolo mokilo ezali ya ye biso nyonso zali bana ye nde tokosenga na bandeko na biso o bazali kolanda biso tokosenga na mama na biso opesa micro e pa ya ba mama na biso moko na moko ami bimisa soki ye azali nani pe akosala kanini na kati na association oyo ebengami Cofemap. Topesi bino maloba. Merci papa journaliste pour na maloba opesi ngai kombo na ngai mama Mami Mavungu Mongonda nazali médecin nazali na kati ya parti ya UCP esika oyo nazali membre simple nazali pe candidate na députation provinciale na circonscription ya Kasavubu tina na ngai yango wana. Merci papa pour la maloba opesi ngai nazali mama Clarisse Mampasi Malengi nazali cadre na société moko ya biso ya mboka na biso o babengi Onatra nazali secrétaire national chargé de masse na parti politique na biso babengi PVR Parti des Vertus Républicaines o ekambami na mwana mboka Musa Kalema pe nazali candidate na députation provinciale na circonscription ya Ngaba. Botondi papa Lambert ngai babengi ngai Julie Bébé Mousse naza na parti de nationaliste de fédéraliste du Congo et bengami UNAFEC kuna nazali chargé ya communication nationale pe naza secrétaire exécutif lisusu nazali candidate députée provinciale na commune ya Limete. Merci maman. Merci beaucoup pour la parole. Moi c'est Bernadette Kamango.
Je suis membre simple au Parti des Vertus républicaines, PVR en sigle, dirigé par Papa Moussa Kalema. Je suis candidate à la circonscription de Ngaliema. Merci maman. Merci papa journaliste. Oui. Ngai naza na bengami na kombo ya mama Esther Bamone Ilunga. Nazali na parti politique o babengi na kombo ya ADECO. O elingi koloba ete Alliance des démocrates congolais. Nazali secrétaire général chargé des questions socio-culturelles. Nakati ya Kofemap nazali deuxième vice-présidente province ville de Kinshasa. Nazali candidate na députation provinciale ville de Kinshasa. Merci. Merci. Passez micro Nassima. Oui, merci papa journaliste. Naingina peta moi c'était muke nazali candidate députée na commune ya Limete. Merci. Merci papa Lambert. Na maloba pesi biso. Ngai nazali maman Lubaki Fili. Nazali na lisanga ya PRP et bengami parti de la révolution du peuple. Ya fait musée. Nazali présidente fédérale ya Funa et puis nazali sous candidate provinciale na commune ya Selemba. Merci papa journaliste. Ngai na bengami na kombo ya mama na Ngalula Bilenga. Nazali membre na lisanga ya ICP oyo babengi Union des Congolais pour le Progrès. Merci pour la parole. Ngai comme ngai mama Emilie Njouzi Chumbu nazali secrétaire exécutif interfédéral ville province de Kinshasa, ya PRP, parti de la révolution du peuple ya musée Laurent Désiré Kabila, na Kofema pe nazali rapporteur ya district de Lukunga. Donc na accompagné ba candidate na ngai na ba festivité ezoleka awa na nkamba. Merci. Merci papa Lambert pour l'opportunité au Pessinga. Ngai kombo naga maman Marie-Thérèse Tchabou. Nazali na nouvelle parti nanga ezali la nouvelle alliance des générations pour la République. Et Kangami et président ngona maman Micheline Ayaki. Merci. Merci maman. Nazali candidate na commune ya Mongafula. Candidate députée provinciale. Matondi mingi papa journaliste. Ngana bengami na kombo ya mama Espérance Teti. Nazali na parti MSR. Nazali membre. Awa na Kofemap. Nazali rapporteur ya province ya Kinshasa. Naza candidate na commune ya Lemba. Merci à solo bandeko balandira de télévision kimbangiste bo uti kolanda ndenge ni ba mama na biso ba se présenter bango nyonso biso stoyo ki bango bazali ba mama moko ya mikete bango so bale ba mama minene oyo balenda pona kotambusa mboka na biso na mikolo ezali koya ya solo bandeko tokozonga na mama na biso mama présidente na kanisa na yebite pona kosangisa ba mama nyonso oyo ba difficulté nino kutanaki nango na bandeli po ete osangisa bango nyonso na mokola lelo pe bokoma lisanga bozala bomoko. Ba difficulté ezalaki penza mingi dans la mesure où na ebandeli ndenge na ebisaki yo papa journaliste tokomaki mokanda na autorisation ya secrétaire général à majorité totindaki na ba parti politique eza na ba parti politique oyo batindaki ba mama le même jour te
eza pe na ba parti politique oyo batindaki ba mama to bandi na ba mama wana misala ne bandeli kaka oyebi musala ya sika ezalaka pasi kasi ntango musala ekomi mpenza ya kofanda baparti mosusu bachangeaki badelege epesaki biso pasi mpo omoni mutu soki aye na groupe sika soki aza na kati ya vision te esengeli nanu bokotisa ye na kati ya vision baoyo mpe baparti bachangeaki bango basalaki mpe mabe te mais ekomaki neti mwa jeu d'intérêt par rapport ya barelation oyo mama akoki kozala nango na président to mpe ndeko to mpe semeki epesaki biso pasi pasi mosusu mpe ezalaki na sens que bamama ndenge bayaki mama na mama azali na kategorie na ye selon ndenge parti na ye esepelaki kotia ye présidente ya baninga ya bamama mosusu ya parti wana parce que critère na ebandeli ezalaki mama esengeli azala présidente ya ligue des femmes kasi na ba comportement omoni ke eza groupe moko eza hétérogène eza na bato oyo bauti bipai na bipai na ebandeli mpona komesana ezalaki nanu mwa difficile parce que balobaki mama atongaka mboka te me mbilo namoni bokotonga mboka biso tokotonga mboka parce que vision na biso ezali en dehors ya kosoutenir mokonzi ya mboka ezali pe que kotombola mama promotion de la femme ezali kokomisa parité oyo eza na kati ya constitution na biso une réalité parce que na mboka na biso toza na problème moko ezali na écart entre ba loi na ba réalité entre oyo mobeko elobi na oyo ezosalama na bosolo biso tolingaki biso bamama tobunda olie tozala kaka wana na kati ya baparti mpona koyembelaka baprésident mpona kobinela bango me tobunda na mosala lokola bapartenaire pour que biso mpe bapesa biso confiance bapesa biso espace ya décision na kati ya baparti na biso parce que ezalaki mpe na susi mosusu oyo ezalaki na biso na ebandeli ti lelo ezalaki mpe korétablir korestaurer image ya mwasi ya politique parce que ba mama na biso oyo baprécédaki biso avec tous les respects bapesaki image mosusu ya mama politique kolakisa ete mama politique aza wana mpona kobina aza na disposition ya bakonzi likambo nyonso tu mokonzi akolinga na mama wana aza mwasi ya libala to te ezali kaka mokonzi fo azwa eloko nyonso oyo akolinga pa ya mama ebongaki sikoyo biso toya korétablir to mpe korestaurer image na biso kolakisaki na kati ya parti mama azali kaka partenaire ndenge ezalaka na bahôpitaux médecin ya mobali ndenge ezalaka na basociété comptable ya mwasi comptable ya mobali tozala wana na disposition na bango te mpo bamama mingi omoni bazali baza basi ya mabala alors esengelaki topesa mibali na biso totia bango en confiance bayebake soki tokende na réunion ezali mosala ate kosila 2 heures toza kaka na kati ya mosala makambo mosusu te wana mpe ezalaki combat po omoni ke ma mentalité ezali différent hein touti bipai na bipai vision wana pe mutu mususu aza nango te mutu mususu pe bokende pa bakonzi boye asengi numéro na mayele tout ça donc pona ko encadrer ko pesa penza ba mama bakota na kati ya vision wana pe ne bandeli ezalaki mwa pasi mais sikoyo tout va bien. Merci ya solo ba mama na ngai na pesi bino merci mingi na ndenge na ba réponse ali kopesa biso mais tolingi to tuna siko tomoni bino awa na mboka Nkamba pona nini boye na Nkamba raison na bino ya nini poto boko koya na mboko na Nkamba pamba tene tout so boza ba kimbangiste na yebite bino so boutu koleka maintenant bana so ma présidente oza kimbangiste ou pas? D'abord moindo nyoso za kimbangiste oui ata osangani na kati ya culte te Moza Kimbangis. Ne pas Simo Kimbanga lobake. Wana eza lokola papa Simo Kimbanga aza dénominateur commun na biso ya biso baindo. Po banda mokile banda mutu abundela biso tope a sala penza ba sacrifice tope ko dénoncer kibo umbu to pasi ya moto moindo azalite ezalaki papa Simon
Kimbangu batu nyonso tu oyo baye na sima bayende na sima. Alors pona koyeba soki tosanganaka na kati ya ba culte nde toza mutu na confession na ye mutu na église na ye. Mais bakimbangiste na kati na biso bazali lokola docteur Mami Mavungu azali kimbangiste moko ya ba mama ya Afki. Do yimta sengi ke bino boya ah? Non, du tout. Bibo bongisaki bino sukaka boya. Bongisaki eza pe mbala liboso te to sintoye na ba délégation troisième fois yango yo toza koya na Nkamba. Kasi raison na biso vraiment ya koya ya tour oyo parce que chaque fois toya ka ezaka na raison nango. Raison na biso koya ya tour oyo d'abord ezalaki lisolo ya musée. Lisolo ya musée mutememi biso awa na Nkamba tangu papa Simon Kimbangu Kiangani ayaki na Kinshasa tokendaki kopesa ye mbote to pende babengi na français ba civilité to sololaki na ye nde alobaki na biso alobaki d'abord na kati ya speech ya batu nyonso ke musée e kotongama po babomba histoire na biloko nyonso tu oyo ekoki kosala ete ata biso baye tozoloba lelo toleki kasi o bakoya na nsima mpe na nsima bayeba misala nini oyo papa Simon Kimbangu asalaki e sepelisaki biso makasi na masolo wana nde papa apesaki biso invitation ya koya awa na Nkamba mpo nakendaki kotalisa ye bana na ye oyo bandimi kotia kombo na mimekano ya baélection oyo eza koya. Alors tango papa apesaki biso invitation nde yango omoni toyaki tolobi ezali mise na biso batu bakouta bipai na bipai koya kotala histoire oyo histoire ya biso baindo yango wana biso pe lokola bana ndaku tokoki kozwa ta libanga ta ya mukie toya pe totia comme ça tant to banda kotala mise toyeba ke brique na biso pe na kati ya mise ezali. Raison ya mibale pe ezalaki lisusu pona bana ya papa oyo ba koti na kati ya mimekano o ndenge omoni ba se présenter bazwa lipamboli ya papa ya wana toyaki na mama bokolimbisanga pamba te ezali émission masolo bakolobaka mingi ke ndenge bato bakolobaka epe ezali ndenge wana pouvoir nyonso ekoutaka na Nkamba papa Simon Kimbangu ke asaloba yango déjà depuis na 1921 le 10 septembre alobaki ke moto mwinda akokoma mondele akokoma mwindu papa te nazali komona na ndenge bo se présenter donc tozali boyeli déjà complet na makambo nyonso mais nayebi te na kotuna motuna est-ce que boye po ete bo poser ba candidature yango boye na Nkamba ou bien te boye ki mapona mise na kopesa mama moko okopesa micro eza likambo te. Merci papa pour la motuna wana ngala koloba boye oui biso lokola ba candidate to kozala ba candidate ya lingomba moko songolo te toza na ba confession religieuse c'est vrai mutuna mutuaza na lingomba na ye mais tangu tozoluka kokoma ba député c'est pour l'intérêt de la nation toza kokoma député po na kobundela mboka ndenge yo moko lobaki ne bandelike ba mama esengeli totonga mboka na biso. Alors papa Simon Kimbangu tango aza kosala musée wana ekozala kaka po la likambo ba kimbangiste te parce que ça va incarner l'histoire du peuple congolais. Nyonso wana biso ba député esengeli pe po na biso ko participer koyeba musée wana ekozala ndenge nini parce que histoire wana bana na biso bako bénéficier nango biso moko pe to ko bénéficier nango nation mobimbe ko bénéficier nango. Et puis tangu toye awa tomoni bandeko kouta ba pays ebele kamusi na ngai batu bauti ba mboka poto bauti ba Afrique du Sud bauti ba mboka ebele bele toye kokuta na bango awa baye po baya kotala ndenge musée wana ekotongama nyonso twana soki kutu batu libanda baye bongo biso bakolo mboka bakolo histoire pe to bengami ba mama politique pona nini tokoki koya te nde boye biso toyaki toyeba musée wana ezosala ndenge nini et puis participation na biso ata na moi eloko ya mukie ezalaki important parce qu'il s'agit de notre histoire. Voilà.
Merci maman. Maman mosusu azali akoki korépondre parce que maman apesa micro kuna po ete. Merci papa, vraiment. Eza esengo. Un peuple sans une histoire, ce n'est pas un peuple. En tant que maman, il faut toyer ba base, il faut toyer ba histoire ya mboka na biso. Pour garder culture ya mboka na biso. Pour te défendre culture ya mboka na biso. Et sengeli maman, netiye mutazana socle ya développement. Il faut ailler ba ko respecter culture ya mboka na ye. Et c'est vraiment important yango to saisir opportunité oyo. Parce que batu bauti na Amérique, batu bauti na Brésil, batu bauti ba mboka ba Afrique du Sud, ba France, ba Belgique. Poso ya pembe. Ba pesi importance ya histoire. Ya peuple noir. Et bongo biso moko toza concerné. C'est pourquoi aux hommes on a biso wa mama tolobi politique. Kuna ba kolobela likambo ya mama. Il faut mama ye moko neta za concerné. Il faut à se représenter. Il faut azala pour à défendre ba problème nae. Pour à défendre cause nae. Pour à défendre ba intérêt nae. Voilà pourquoi to saisir opportunité oyo pour toya. Donc, ils ont attirer attention particulière à maman. Pour garder culture na biso, na histoire na biso. Voilà, on a pour répondre na mutuna wana. Merci na mutuna. Oyo tuko solo na mukonzi. Biso tozali bato ya kimia. Depuis 21 toyebaki ke ikoleko ya mobulu ekozala mpona toyebi makambo wana biso totiaka nde mabondele liboso pamba te tozali bato ya kimia yango toyebisi mokonzi na mobeko oyo ya biso na lingomba liboso tosa l'État. Tango tosi l'État, totambolaka ensemble. Na ndenge nini? Nga suki nazwi likambo na kenende pa ya mokonzi. Na yebisi likambo naza na yango l'État kosalela biso. Ye pe suki aza na mposa na ngai. Nga na koboya te fona ya pona yoka likambo oyo ya bengeli ngai lokola lelo oyo salami eloko tozosenga nde kimia makambo mosusu ezali te. Merci. Message nini oza mpona bafidèle kimbangiste na peuple congolais oyo bazolanda banga nalobi boye kaka mabondeli po mokili na biso ebonga oyo biso tokokoka te nzambe nde so toti nzambe liboso tokolonga esengo etonde na biso nzambe akokosaka te ngai na koyebisa nzembo moko otona nzembo nini nguya ya nzambe elingi komonana epayaba ye apona kibango basala na ye mosala sika moko nguya ekomonana nguya ekomonana nguya ekomonana epaya boyo balanda kitata njame nguya ekomonana balanda kikolo Yesu nguya ekomonana nguya ekomonana nguya ekomonana
elikete okosala mosala ndenge balakaki yo omokili mobimba tia elikete okosala mosala ndenge balakaki yo omokili mobimba bakobenga yo bipai biso tia elikete okosala mosala ndenge balakaki yo omokili mobimba tia elikete okosala mosala ndenge balakaki yo omokili mobimba mangomba masomo bapaya malingi koya komona nkembo na yo tia elikete okosala mosala ndenge balakaki yo omokili mobimba tia elikete okosala mosala ndenge balakaki yo omokili mobimba mabota masoma koya kotala se yo poso mwindo tia elikete okosala mosala ndenge balakaki yo omokili mobimba tia elikete okosala mosala ndenge balakaki yo omokili mobimba bokopalangana bipai biso tia elikete okosala mosala ndenge balakaki yo omokili mobimba tia elikete okosala mosala ndenge balakaki yo omokili mobimba tondimiye 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 lozala nsima na yo 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 lingomba ya kimbangu lingomba yangu ya tondimi osumwindo baye batolaki yo baye nsima na yo biso wanazia ocean america tondimi osumwindo baye batolaki yo baye nsima na yo biso wana poto tosengi bolimbisi pwete toyebaki te tondimi osumwindo baye batolaki yo baye nsima na yo movandi na banjambe movandi na banjambe movandi na banjambe omokili mu afrika tondimi osumwindo baye batolaki yo baye nsima na yo mokili mobimba molobi boye tata kimbangu yende molimo santu tondimi osumwindo baye batolaki yo baye nsima na yo mokili mobimba molobi boye tata kimbangu yende molimo santu tondimi osumwindo baye batolaki yo baye nsima na yo mokili mobimba molobi boye tata kimbangu yende molimo santu tondimi osumwindo baye batolaki yo baye nsima na yo nguya ya nzambe elingi komonana epai ya ba ye aponaki
moko nguya ya Nzambe elingi komonana ebayaba ye aponaki bango basala na ye mosala esika moko. Merci ya solo bandeko tozako continuer pa maté dali émission masolo et dali belé masolo kasi masolo monena papa Simon Kimbangu ba mama ya solo na moni bino et dali sengo mingi pona komona bino na esika oyo pa mama bazali kolanda biso na kati na mokili nyonso pamba te bokomona na mokili mobimba tomoni ya solo bomi bimisi eza na biso ko banga tango bokozonga bokomi no ba poste wana pamba te soki okomi esika oyo atoza na mayele ndenge nini bakomona yo zoba boko benga mbazoba est-ce que bondimi vraiment que pas boko zonga ba benga mino bazoba pamba te soki boniati esika oyo nkamba Kimbangi sa benga ka yezoba et bino na mayelo bozali boko sala ba député na biso bo vandi na ensemble bozo lobela mboka et boniata ke siko e bande ko siko e pa na bino boko lobanini na bato ba benga mino bazoba omoni papa vie publique, hein? Net vie politique. Il faut qu'on s'attendre que ba o ba ko ndima o te ba ko zala kaka. Pour ceux qui ont tali mokili oyo ekelami na Nzambe na biso kasi eza na to mususu babi mokili ekelami na Nzambe te. Eza na bato mususu balobi pe Nzambe nde nani. Soki aza penza Nzambe alongolanga na bomo ilelo tangu lobi akolamuka alobi omoni ke Nzambe azalaka na ete ponga na lobi ke Nzambe azate abomanga bominga te ponani. C'est pour dire que soki olingi bafinga yo te fanda na kikuku ndenge ba mama na biso bafandaka osa misalaka mibale oyo ezalaka ya mwasi kolamba na kobota mais soki olobi ke na komaka français na défendre ba cause ya mboka na ngai lokola mama oyo auti Brésil oyo toyambaki na kati ya culte ya mokolo wana omona ke mama alobi na mboka na ngai mwasi soka aboti abandaki kosala 6 jours à reprendre musala. Mengai na koti na Sénat na se battre, lelo e koma 120 jours. C'est vrai. Toza ba pèlerin na mokili mama wana akokufa koleka na ye. Mais moi si nyonso oya ko sala, oya ko bota, ako se souvenir na mama wana. Tangu 6 jours e kokoka na ndako, akoloba soki mama fulani te, mbele lelo na bandi musala. Mbele na tiki bebe nanga oyo mutolo na nekwei te na ke musala. Rôle ya politicien yango wana. Komema changement na kati ya communauté ko répondre na ba problème ya bato. Ndenge ba mama nanga bazali awa baza na ba problème na ba communauté. Ndenge mama Tiabwaza wana monga fule eza na ba érosion. Ata batu bafingi ezoba ata batu basali nini soki a résoudre par une loi à inscrire na kati ya budget ya province ke ba résoudre problème ya érosion baye batongi ba mira soutènement érosion wana esili batu bakofinga ye na batu bakokumise ba wapi bakozala ebele ba o bakokumise bakozala ebele ata ya leki bamoni mwana na ye bamoni koko na ye kasi oyo te koko ya mama wana oyo asengelaka biso mur à soutènement pour érosion esila bandako na biso ekweya te. C'est ça musala ya politique. Donc musala ya politique ezali mutu oza na souci ya makambo ezoleka na communauté na yo olingi o apporter changement. Tokoki kozwa ba exemple ebele kana biso ba mama tata na mibali. Lelo oyo nani ayebaka ke na mboka na biso ba ko maîtriser ba effectif ya batu ya administration. Mbongo ekobima tangu mususu ya 6 millions de personnes alors que en réalité ezaka na 1 million de personnes au basala. Mbongo ya 5 millions ezokende kende na ba poche. Kasi papa matata ponyo lobi azalaki étudiant na campus.
abandaki kotala azoyoka motema pasi. Mais soki oza na mpifo te okosala nini? Eza tangu yo koza na mpifo nde okoloba ke soki tosali bancarisation totindi bango na banke tokoyeba nombre po ba o bazali fictif moye bakende kofongola compte na banke eza te. Mais soki ozwi mpifo te okosala makambo wana te. Donc ba mama bayebi mipepe na bambonge oyo ezalaka na kati ya politique. Mais bandimi bakoti bayebi ke bato bakokumisa bango, batu bakobamba bango mabanga. Pe na kobakisa ke na bomoi na biso tokoki kotalaka kaka ya lelo te. Parce que soki tozongi lisusu na nkamba place tozali. Zonga na nkamba na 1921. Zonga na nkamba na ba 31 na 51. Est-ce que batu bazaki kofukamela Papa Simon Kimbangu? Na kati ya nkamba o. Papa Simon Kimbangu azwaki 120 fouets par jour. Est-ce que Papa Simon Kimbangu kiangani azozwa fouet? Biso toza ba mama tozo sala pona biso kaka te, mais pona bana na biso na bakitani na biso. Merci ya solo mama ndenge toguti kolanda yo motuna na biso msusu ya liboye. Sikoyo bino nosu bozongi. Boke Kinshasa. Bokuta na mokonza mboka. Nini bokoloba na ye oyo bomoni na nkamba? Nako sepela ba mama ba banda. Ngana sukisa. Bon, ekozala toko banda na mama est docteur. Bokuta ni lelo ndenge bozali boye papa mokonza mboka tata na biso alobi ke ba mama boya abengisi bino. Boye bisangai sikoyo nini oyo bozwi na nkamba. Bokoloba nini? Merci papa journaliste pour na mutuna na yo. Soki na kutena papa mokonzi na biso ya mboka, président na biso Joseph Kabila Kabange, na koyebisa ye o nga na moni na nkamba naza mopaya te, pamba te na botami na lingomba oyo pe nazali kokola na kati. Nyonso o eza na kati ya nkamba oyo ye pe aza mopaya te. Ayebi yango. Me na koyebisa ye atalaka elongi na ye na nkamba po nyonso ezali awa. Po mboka na ye ekende liboso, po lelo toza na kimia o toza nango o toza koluka, atalaka elongi na ye na nkamba po mokili na biso ekobandela awa nde tokotambusa mokili mobimba. Donc o nyonso eza na nkamba, que ce soit les difficultés, que ce soit o ya malamu ya kitoko eza na nkamba, ye aza mopaya te ayebi yango nyonso. Na suki wangu. Merci papa journaliste. Ngai mukolo tokokutana na papa son excellence président na biso Joseph Kabila Kabange. Mukolo tokokutana na koyamba biso oyo nga na moni awa na kamba awa eza Jérusalem. Jérusalem oyo ezalaki kala yango siko yango eza na kamba. Passez micro maman. Maman oyo eza na posa aloba pamba te toyeba pe posa na bino. Ngai na oloba boye soki tozongi eke tokutani na mokonzi ya mboka Papa Joseph Kabila Kabange na koyebisa ye histoire ya mboka oyo ata ye kozala na bokonzi oyo elobamaka deja awa na kamba. Donc soki ye alingi kozala mokonzi oyo akoki kokonza malamu ayebake histoire ya peuple noir na histoire ya Congo eza awa. Soki akomi ko se référer na Congo na ba budget nyonso oyo ata bazo votaka makambu nyonso surtout po na makambu oyo eza ya musée ya construction, soki pe tokoki pe kotia liboko na ndenge ya biso ya gouvernement ata etali ete me na ndenge kaka ya premier ministre e ozala eloko munene parce que eza bénédiction ya mboka na biso. Merci papa journaliste. Ngai soki nakutani na mokonzi ya mboka. Vraiment na koloba ke RDC ezali cachette ya Afrique. Donc lokola papa Simon Kimbangu abunda pona baindo, abunda pona élévation ya Afrique mobimba. En tout cas, ce qui a talisi elongi na ye kati na esika oyo, vraiment
ekozala centre ya bénédiction ya Afrique mobimba oyo ndenga na koki koloba yango wana. Merci beaucoup. Ngai na koloba boye soki nakutani na mokonzi ya mboka pona koya na biso ana nkamba na koyebisa ye nanu ke accès na nkamba eza très difficile. Eza mbala ya misatu na ye na nkamba mais première fois na ye na Ilanga. Mbala mibale leki toyaki na tango ya mbula accès eza très difficile. Soki kaka ndenge mama Julie Bébé alobi soki na cadre ya histoire pe na cadre culturel bakoki ko inscrire ba souffrance to ba difficulté o eza ya nkamba na budget po ezalaka likambo ya poche ezalata likambo ya budget soki bakoki ko faciliter accès na nkamba kotonga nzela oyo kotia yango asphalte po soki nzela ezali tokokobandaka koya kotala papa na biso ata chaque semaine mais nzela eza pasi mingi accès eza difficile. Eloko mosusu na koloba ndenge ba mama balobi kotalisa elongi na milulu lokola oyo esengelaki tozala quand même na représentant ya mokonzi na biso komona ke bato bauti musika ba membre même ya ba gouvernement misusu neti mama na biso oyo toluli makasi oyo ya Brésil azali quand même conseillère ya chef de l'état brésilien à répondre na invitation à Nkamba mais tout le monde ata conseiller moko ya présidence de la République na biso te pona ngai epesinga pasi. Donc on a koki koyebisa papa yango wana soki milulu ezali atalisa ke longi toyebi ke charge leki musale leki makasi mais ata conseiller aye atalisi elongi tangu bango babanda koya bakomona pe ba difficulté ya accès bakomona pe ba problème mususu peut-être oyo biso tomonite pe bakoki kotalaka ndenge nini ya kopesa réponse. Soki mutako kozwa visa ya mboka na biso kaka po aya na nkamba auta na ba Allemagne auta na ba pays mususu mundele ndenge bandeko balobi awa po aya awa nyoso oya komona awa c'est vrai akoloba ke na moni pasi boye na Congo na pona kokoma na nkamba mais pasi wana koloba yango ya Congo akoloba teke pasi ya ba kimbangiste akoloba ke na Congo pona kokoma na coin boye na souffrir na sali boye yango wana biso to sengelo kwa. Merci ya solo bandeko tozali ko continuer toujours émission na soto ko kende na suka émission na biso ba mama na ngai sikoyo bozana kati na mboka nkamba Yerusalem bokokutana na papa eloko nini siko bokolela et papa Simon Kimbangu kiangani pona mboka na biso wana penza na kolinga mama moko alobango soki ya privé te mais oyo bokolela pamba te ba mama nyoso mokili mobimba bazali kotalela bino bayebi ke bozali na kati na nkamba Yerusalem boye ko senga tomoni pona tata na biso mokonzi ya mboka toyoki deja oyo bolobi akolanda biso papa Simon akoyoka yango mokili mo akoyoka mais sikoyo tokei na mutoyo oyo papa Simon Kimbanga alobaka ke nakotika mokili oyo le 12 octobre 1951 et puis nakobotama lisusu papa Simon Kimbangu oyo abotamaki le 12 octobre 51 ye wana papa Simon Kimbangu kiangani oyo biso bana na ye na kati na lingoma tolobaka nzambe molimo mosantu et ba preuve mateto moni na poto azali komona na poto partout papa Simon Kimbangu kiangani nazana ba preuve ndenge na ye awa nazana valise mobimba oyo na koloba ngote na mbongo batu bapesi ngai mutu moko oyo pe afingaka alobaka me na ndaku na ye tous les jours azomona papa Simon Kimbangu kiangani na salon akoti avandi bale na ye asali biloko bale nazana ba valise ngo na ye nango sikoyo bino oyo biso tozo kobenga nzambe azali komonana mokili ezali koyeba te bino siko boye ba mama ya bwana ba mama yele oyo lobi bokosimba mboka na biso bokolelela biso bokoloba na ye nini po ete kimia ekota na mboka na biso napesi bino maloba. Merci papa journaliste pour na malobo pesi biso
ngai soki nakutani na papa Simon Kimbangu Kiangani eloko ya liboso na kosenga epai ya papa ezali kimia ya mokili pe ya mboka na biso pamba te onse tokozala na posa na yango soki kimia eza te tokosala eloko moko te ya mibale na kosenga ete lingomba oyo tozali komona lelo soki mama abwakaki eloko ya motuya oyo tata atikelaki ye nde lingomba oyo lelo toyebi te soki tongai toza na sor nini parceke mama mwilu nde abatelaki likambo alakisaki bana nzela mpo lelo tomona lingomba oyo ndenge ezali alors biso tozali bamama mwilu ya mikie pamba te tozali génération oyo eye nsima ya mama mwilu apesa biso makasi wana oyo apesaki mama mwilu mpo tosala makasi wana non seulement na mokili mais na bafamille na biso et puis mpo na ekolo na biso mpo ntango tokokota bisika nyonso tozala todéfendre koza bamama mpe ya mokili na biso eloko na osenge papa Simon Kimbangu yango. Merci pour la maloba. Ngai na koloba boye papa Simon Kimbangu Kiangani azali musali na Nzambe. Eloko liboso na kosenga na ye a continuer na mission na ye en tant que musali na Nzambe oyo ye aza nango lokola mokumba oyo ye aza nango lokola mission pour na peuple de Dieu a continuer kosala yango pe ya mibale par rapport à la nation naza kopesa na félicitations na likanisi ya kosala musée pour préserver l'histoire de notre pays. Voilà. Ngai soki na monani na papa Simon nazana maloba ebele akoloba mais ya makasi o na koloba oyo kosangisa makambo nyonso na kokaki koyebisa ye na koyebisa ye kaka comme Bible elobi priez pour votre pays car votre bénédiction en dépend. Nga na koyebisa ye kaka ye mutu oyo amonaka Nzambe oyo akelaka biso po basololaka toyebi makambo basololaka te ata histoire mboka toyebi na papa Simon tout ça ye mutu eza incarnation ya papa Simon oyo ya liboso donc ayebi masolo mususu oyo biso toyebi te na koyebisa ye kaka soki amonani na Nzambe oyo akelaki biso ntango basololaka soki na chambre soki wapi nayebi te ayebisa ye tosengi kimia na RDC. Merci pour la parole. Papa journaliste nakanisi eza émission ezo uta poto ezo kende pe poto alors au permettre ngana lobata na français. Oui. Donc pour moi si je m'entretiens avec papa papa ici, je pense que quelque part je demanderai à papa de soutenir les mamans. Pourquoi? Parce que on doit se souvenir de maman Kimpavita. Je pense que c'est elle qui avait déjà prophétisé concernant papa Simon Kimbangu. Alors pour moi, déjà na ebandeli loko maman Zalaki, hein? Donc quelque part, je crois bien que pour moi, si j'ai une demande à faire, ce serait que papa puisse soutenir les mamans, surtout biso ba candidate nae. Merci papa journaliste pour la parole. Pour ngai soki nakutani na papa Simon Kimbangu Kiangana elonga nakoki kosenga na ye eza kaka boye eke yaza mosali na Nzambe monene na mboka oyo eke abondelaka mpo na Nzambe na ye ayeba soutenir peuple congolais bayeba kozala bomoko bayeba kolingana pe bayeba kolinga mboka na bango parce que toza na mboka mosusu te toza kaka na RDC eke soki peuple alingi mboka na ye te ezali peuple akokufa mais soki peuple alingi mboka na ye akosoutenir mboka na ye elo tosenga papa Simon ekozala kaka poke abondela mpo na biso mpo na mboka na biso pe mpo na peuple congolais po te bomoko ezala. Merci. nakanisa bamama tokokende na suka émission na basali biso signe pamba te ntango ezali obele ntango na télévision nayebi te mama présidente soki likambo ya suka ezali oyo ngai natuni te na bombango okoki kolobela biso napesi yo maloba oyo moni ke motuna fale papa Lambert atuna biso yango matuni biso yango te yo okoki kolobela biso yango pamba te totikali na minute moke po ete
tango ezali betango na lobaki nanu o ngana koyebisa papa Simon te. Bon, topesi nanu moi 2 minutes. Ce rapport était nous ça au Pesaki, la première étape de la Fondation Sili. Depuis le 8 avril, le 8 juillet, tout ça exactement 3 mois. Et on a bibendé na okule béton. Donc on a la Fondation de Sili, deuxième étape voilà. Merci beaucoup. Merci. Tobanaki datini. Le 8 avril. Et Lélo. Le 8 juillet. Combien de mois? 3 mois. Plein. Plein. Papa. Avant. Nazoyoka penza bien te. Nalingi na yoka na matoi na ngai. Fondation esili bi esili te. Onga na koki koyebisa ye toyebi ke aza réincarnation ya papa Simon Kimbangu. Siko mpona mboka na biso na kosenga tango na monaki tata mokonzi ayambaki batu mpona ba consultation ayambaki pe papa Simon Kimbangu Kiangani. Na kosenga papa Simon a travaillé en esprit, hein, pour que moment crucial oyo mboka na biso elingi ko traverser et ka vraiment dans un climat apaisé. Wana naza koloba vraiment comme politique. Ce qui en esprit un travail peut se faire pour que makila et sopanate et qu'il n'y ait pas de casse. Dialogue et les kana kimia pe après dialogue et les kana kimia. Wana nde eza ba posa na ngala ko présenter. Na pesi yo merci papa. Ndengo yambi biso ba mama. Koliki ya tezamba la suka te to sala na lisusu émission. Na kosenga na bandeko nyonso. Bipai nyonso bozwami na bapoto na bawapi nyonso bokolanda biso. Bo soutenir ba mama. Bo soutenir ba mama pour que ba mama ba mema changement. Mama nyonso bisika za kokamba ezala ta na commune ezala ta na société tozomona ke ba mama baza ko diriger différemment ba mama baza ko détourner vraiment misolo ya l'état te alors to pesa ba mama chance to sala ba mama confiance to
pona ba maman. Merci. Oui maman, bon exemple ba maman ya poto. Ya Chine, Australie balingi ba rejoindre bino. Ba ko sala ndenge ni po ete bozana na ba en contact. Ndeti numéro de téléphone. Pour na ba contact na biso toza na numéro 081 26 42 559 081 26 42 559. Topé aux biso na nzela ya internet na Cofemap RDC Cofemap RDC @gmail.com. Adresse email. Merci à solo bandeko balandi radio télévision Kimbangi to komi na suka émission na biso to pesi bino merci na confiance bo l'accès pa na biso po ete bolanda émission na bino émission masolo na bandi ke mbala ya sima to komemela bino so maman o bomoni bango nyonso yo ndenge nzambe akobongisa tokoya lisusu kolakisa bango epai na bino pona wana mama na pesi bino merci mingi pe papa Simo Kimbangu kiangani acha loboko pai na bino tozana lika ke lobby tokozala na bino émission masolo kota na ensemble pour être filmé bino tant que ba député na biso ya mboka pona wana to sukisi émission na biso bopesa mbote sikano so bokozonga na papa et surtout bozangisa mbote na biso te mbote na ngai te epai ya papa na biso papa mokonzi ya mboka topesi ye merci pe nzambe azala na ye pamba te azali moponami abakisa oyo ezangi po ete amema biso epai nzambe abongiselaki pona wana bandeko na kanza to siksi émission na biso nde tokutani mbala sima ezalaki ya bino ndeko papa Lambert Makwemimo na lisungi ya papa Mbala pe lisungi ya papa Mananga pona wana tokutani na mbala sima merci botika la malamu.